Lundi 30 août 2021, boté partout besoin na mokili momba pona kolanda kindoki politique ya lelo on a vraiment na sengo. Il y a qu'au présenter les binons que vous êtes belé, ça aura toujours plaisir pour Nabiso parce que vous avez kawana pour nako landa biso et biso vous avez kawana pour nako servir bino le lot qui politique et bandit et ça émission d'analyse politique wapi tu analyses l'actualité, tu critiques ce qu'il faut qu'on critique, car si critique Nabiso est objectif pour na souka na nyonso to me makalibanga moko pour na kotonga édifice munene et ça bongo République démocratique du Congo mutu moko atuna kinga objectif il y a kindoki politique ezanini bref kindoki politique ezana objectif moko ko sangisa makanisi ya bana mboka pona otonga mboka na biso RDC parce que mutu mota za na monopole ya réflexion donc to bengaka bayi mboka bayi bato mayele ba élite ya mboka na biso kasi to pesa pe maluba na mutu nyonso soki ozana posa ko loba likambo ko dénoncer fait mo sepelisi te benga biso to ya wana isika ozali po to pesa o maluba nyonso oye bombama ebima na posa pour que démocratie mboka na biso etambola malamu pe totikela bana na biso mboka oye kotonga makitoko bazala fier ya kobenga ma congolais pe congolaise nde wana objectif ya kindoki politique émission d'actualité wapi topesa bino makanisi pe to fungola kana mozindo ba actualité oye pesa makana ba bitando eke ba actualité o tolobela kana ba journaux to pesika information mais à toi ko décortiquer ko kota vraiment na mozindo le leza bongo lundi 30 août 2021 tozali wana na cadre ko servir bino to bi malamu ke pona koloba o etali ba actualité ministre ya EPST a lancé officiellement examen d'état édition 2020-2021 lelo na kenge na province ya Kwango pe na maluba na ye asengaki na ba élèves finalistes ba travailler pour que ba pesa mboka na biso qualité à belle ya malonga qualité à ba cerveau malonga o ekosala kemboka na biso et se développer peut atteindre qui comme état de tricherie comme état de corruption na kati ya ba centre ya examen d'état les sous-to e ba que plénière moko eza prévu le dans l'Assemblée nationale l'ordre du jour ezali adoption ya projet de loi sur prorogation il y a état de siège cause à la 7e fois état de siège cause à la projet na province ya Nord Kivu pe Ituri wapi sécurité ezali ko linga kozonga petit à petit na ndenge makambezo kumba makuna na ba force armée congolaise lisusu to annoncé bino liwa ya mort inopiné ya révérend apôtre Emmanuel Mbiye visionnaire ya communauté cité Bethel DC en Salemi lelo lundi 30 août 2021 à minuit na Paris na France donc na capitale ya France wapi apôtre Emmanuel Mbiye a kufaki et to souhaiter condoléances na famille nae pe libota na ye spirituel na bana na nzambe nyonso na mokili mobimba wapi bozo landa biso alors to ko bande émission na biso kindoki politique ya lelo tozali bongo na monsieur Ilunga héritier tozali na ye awa to mesala na ye déjà wapi to kosola mwa mina o etali bongo ba actualité politique ya mboka na biso mwana mboka héritier Ilunga mbote na yo mbote mwana mi bonne santé moi malamu Mamalamu lelo ezali lancement officiel ya Bexeta édition 2020 édition 2021 nino ko koloba na ba finaliste avant kutu to kende na likambo etali ko évaluer niveau ya enseignement ya mboka na biso na pesa bango ka ba bonne chance même ata que bazotanga na ba difficulté à makasi otala ba conditions bazotangela comme toujours d'ailleurs quand ndenge biso nyonso toleka et on peut se bango ka ba bonne chance quand même le loso il faut évaluer système éducatif ya mboka na biso to ba mingi que éducation zo continuer ko kita au fur que ba nezo leka nini penser ça la que éducation na biso est à la hauteur té par rapport à mboka mosusu nde to monela libanda parce que ba enseignant na biso baza prise en charge na bango za malamu te déjà malamu te ba ofuta bango ba 100 000 francs ba 200 000 ba 300 000 c'est pourquoi que corruption za makasi na côté enseignement et ba parents baza na responsabilité te na cadre wana en fait c'est ba parents ba na problème te ba parents yo moko yebi lelo parents nyonso ko préférer tangisa mwana na l'école privée alors ce qui a fonctionné à l'état ba futa ka 100 000 francs a futa na ndako
afutela mwana na école privée oyo bazofuta ba $200 $300 moniki na gratuité enseignement eye kokitisa makambo kofaciliter la tâche et faciliter vraiment te parce que gratuité ta e balancer yango baza na ba école te balancer ke loko soko o se préparer nango bazala ki pressé à kolancer yango avant ya kolancer yango il fallait nano bazala na ba école oyo akobanda kotia bana lelo gratuité ta balancer yango kene ba salle mususu baza moins 100 personnes. Est-ce que on dit maleki na yo atanga na ba condition ya bongo mwana na yo atanga na ba condition ya bongo est-ce que akotanga vraiment kilasi ya malamu ya on ezali kotungisa mwa mukie système éducatif na biso seigneur yo lelo so il faut to examiner to peut ko évaluer gratuité de l'enseignement 2 ans après lancement na yango lelo ezo kambama na mona mboka toni mwa ba ce qu'il faut ko évaluer efficacité na yango na vie ya congolais nyonso lelo to ko lobani libumutulu libumutulu lengeni zéro to bana komona honorable toni mwa ba oganga utanke bapanzisango to mona biso tolobi ngambe mobali oyo ceux qui bapesi ye ministère quelque chose de salama lelo résultat IGF Tony Mwaba et pas Kabuya résultat kombo ya Kabuya na examen d'état na habité Kabuya dans la député nationale hein Aza membre aza quand même politique influent mboka na biso ya wapi Aza secrétaire général et un simple parti politique au pouvoir, c'est tout. Tout ce que vous avez milité, a mérité même pas. Attends, tu as fait per na 6e primaire, comme on a eu à la nakati. Même attends l'examen, il n'y a pas de maternelle. Comme vous avez mérité aux la nakati. Mais si 8 mois, Combo, il y a secrétaire général de l'AIDPS. Et kende kozala question na examen d'état na lolenge nini na culture générale yo yebi bakoko na biso tozalaki na bango na katibo ba tubabundela mboka oyo bazali bakimpa vita bazali basimo kimbango bazali ba ilunga mbiji bazali ba lumumba ba mobutu wa Laurent Désiré Kabila ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba Gabriel Kingwa kumwanza ba Kengo wa Dondo ba Kasavubu mais Kabuya astikala jamais apparemment kozalata préfet à école mon côté tangi bakufa pona ko honorer moko ya et to honorer Joseph Kabila to honorer Félix Tshisekedi to honorer Matata Ponyo to honorer Sami Badibanga to honorer Kengo Adondo ndi bato to honorer parce que ba uti kozala bakonzi na kati ya mboka na biso basali quelque chose na kati ya mboka na biso basala mabe basala malamu batravaille ki pona mboka et parti Kabuya tikala jamais kokoma ta chef du quartier te siko yebisanga nano oyo komema kombo ya Kabuya na examen d'état azokamba parti munene lokola UDPS bana na biso baza ko mériter koyeba yango est-ce que eza sincère ya kozwa kombo ya Kabuya kotia yango na culture générale examen d'état 2020-2021 on mona ke Kabuya wambriye nani Tony Mwaba wambriye bato okanisi ke vraiment mwana yo lio ota olakisa ye eloko esengeli kolakisa mais okende kotangela kombo ya Kabuya ke aza secrétaire général ya parti nini na kati ya question batungi batangi ba question batangi ba parti politique ebele c'est batangi parti politique une façon de pousser l'enfant aussi de voyer ba parti politique eza na mboka na biso eza culture toza la république délimitée te toza na république ya Kabila kamwanga te toza na république ya Mbujimai te toza na république moko la république démocratique du Congo oyo Kabuya ata chef de riz nano akomate Aza secrétaire général et a parti au pouvoir, c'est tout. Quand
Kabuya lelo tambola na ba JR o Shada tambola na bango te o Boshaba tambola na bango te o Bemina ko tambola na bango te. Donc pour yo c'est important te bana ba yeba ba parti politique ya mboka na biso. Tozana combien de partis politiques ba parti malete ezali ba parti malete ezali. Quand nous revenons pour que tout le bas histoire ya mboka faut bana ba maîtriser ngolé ba maîtriser ba histoire ni ba maîtriser comme Kabuya ya secrétaire général ya IDPS. Pona nini batuna kibana nombre ba parti politique tozana ngo comme pona nini te batuna kibana combien de groupes de pression tozana ngo o ba mouvement citoyen mais ba kende kotuna bana kombo ya secrétaire général ya IDPS. Imaginez-vous. Ça veut dire yo sepeli nango. Manami. O sepeli nango. Toko ba émission de politique ya mukona hello to lobela likambo etali état de droit et Matsaki Mafuta dernièrement awa likambo arrestation ya ancien ministre ya santé monsieur Etienne Logondo bakanga qui est likambo etali détournement ezana nous présumé parce que non ba sambisi était malgré que bumelaki na baloko ya parquet en base à la transférer na makala état de droit en marche. N'est-ce pas? Nani? A marche nani? Et l'autre côté? Est-ce que Tony Moba a démissionné? IGF a démissionné? Ce qui est un dossier a été ni longondo. Ce qui va s'ambisser, ko s'ambissama, oye sengeli. Après, maman nomi, tout ce qui est dans le dossier, ko s'ambissa a été ni longondo. Kabuya na top 7. Aibisa bisoni. Et tel le monde a zongi bon. C'est pourquoi justice est là de la dossier n'a été. Mais tout kanisa pona nini ba yebisa ki Vital Kamera zongi sambongo te. Pona nini ba yebisa ki Jamal zongi sambongo te. Pona nini ba yebisa ki Willy Bakonga zongi sambongo te. Kozo sambongo petit dans de la moto. C'est moi quand même. Kabuya ebisaki bi secrétaire général ya IDPS ebisaki biso ke to nani comment na Etienne Longondo azongisaki mbongo. C'est pourquoi justice est ça la ligne et la ndela été. Mais toi tout le monde toi les sous tout le monde justice bandi ko landela Etienne Longondo. Ce que soki to meki ko réfléchir soki basambisi Etienne malamu pe koleka directement Pepe Muyembe Kozar. Muyembe il fallait aya. Après kobosa na teke, ceux qui va s'ambitier les sous malamu koleka. Délégué à présidence à Kozar na kati ya dossier. Oyebi bien que pour na bambongo à COVID-19, président c'est indaki délégué na bango. Oyebi bien que Muyembe azalaki associé. C'est pourquoi tozolinga justice c'est ça la musala nango musala malamu. Mais quand même bandi eza non parce que moi on la morte ça pas déjà bandi mama toyebi na système no ivanda na noao pona XY ba mona nano ke musala ça. Mais babaki que était Longondo za muto ai de pes ba okanga était eza justice à double vitesse de part et d'autre et tout le loyo était Longondo na makala. Maman na omi fallait battre na politique c'est que ko sacrifier 100 personnes pour na mutu moko. Yo benyango sacrifice. Les états de droit. Na ebisi on a politique ba ko kiko sacrifier 100 personnes. 1000 personnes, même 10 000 personnes pour un avantage à Mutumoko. Tout sacrifier Karabango parce que tout peut privilège na Mutu X. C'est pourquoi au moins que ma kamoya évoluer malamu ezate. Ce qui va kosambisa ba sambisa tout le monde. Mais bon, il y a caméra qui est d'Akimbangu. Il se soutient que non, justice à double vitesse, j'espère. Il y a à double vitesse. C'est trop mon angle. Il y a double vitesse, donc bateau de pêche peut beaucoup taper. Quand on va bateau de pêche, n'est pas ça belleté. Le bas
le monde a sacrifié par membre de l'IDPS. Ah, IGF est dénoncé qui peut Tony Mwamba. Maman Naomi, na loba lisusu kaka na epa na yo. Na ebisa que IGF a chasseur na bambwa na ebata ba brigade. Eloko ezoka mwisanga parce que azolinga mingi kopesa lokumu epa ya individu moko etant que eza institution enani parti moko boye o eza inspection générale des finances ya mboka na biso. IGF ndenge za wana just seulement que alengeti nde muta osala musala yake ndakala ba province te eza ba brigade bazami placé pour na basala nini basala musala wana mais bazwi lokumu nyonso epa elengeti ba pesi na bisa ki OK IGF ya Congo baza ba chasser bakotaka na pas ça musala malamu kamera te malamu wapi yo kana bete na bisa ki lisusu ke bakoti na zamba lorsque filé wana ba chasser batiaka po ekanga banyama ta bazo crier na bambwa bazo crier suka banema wana nyoso bakoya wapi bakoya na filé baye ko kangama IGF eta kokota zamba aluki filé za nani filé za secrétaire général ya IDPS. Oh, nini? Ndako te bakogende kotika musolo. Ta IGF akoloba ke yo ibaki. Okowelela nana kokende kosambela yo secrétaire général ya parti. Bato nyoso bakota prison yem takasambela bon. Bana. Oh, ina mutoko sengela bolimbisi. Eza kosamba ndenge ni? Ya kosana bolimbisi. IGF etika pesa kanyaka. Atiki. Mais faut tout le baquet où t'attends au mola IGF existe en beaucoup mais bana été le temps où mati et comment ça moussa lengue seigneur j'espère que ça bat déjà nous bande à loba de tournement iso salama baloba ngote tolérance zéro suko bandika lelo e bandi lelo te mais en plein au IGF aye ko sala ko batu lelo ba komo banga ko iba monsola l'état bazo banga mama Naomi tika ko lo biloko wana bazo banga ko iba musolo. Est-ce que IGF que la présidence ba ibi sabiso côté ba joki 27 millions de dollars ko somba 500 jeep IGF que na nani na ministère ya petentik ba ibi sabiso mbongo wa mezo kende wapi Mama Naomi IGF ya na Zando gouverneur ya vile Kinshasa yo ayetu koteka Zando mbongo eteka mizando eke wapi bakosi biso bazobongisa lelo kende na Zando basala déjà lancement ba travaux kende kasi otala te tout ça na état de droit ndenge bino bozolobela état de droit kende otala Zando donc yozo kokamba na système olobaka ça toujours justice à double vitesse. Kaka justice à l'époque ya Mobutu, ya époque ya Mzee Laurent Désiré Kabila, ya époque ya Joseph Kabila, ya époque ya Fachindo Tozona ngo kaka. Rien n'a changé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Est-ce que ba magistrat wana bazana salaire malamu? Nda liposo no ngwana. Lorsque ba politicien ba ebisi ke salabo. Asali. C'est pourquoi on s'est rappelé la syllabus à ouvrage à professeur Eboula. On a procès à orientation et compétence judiciaire. À lobby, justice à Congo se soumettra toujours et pas moment na nani politique. Makambo ba politicien ba ko yebisa ye. Nde makambo ya ko sala nini? Akosala. Parce que politique tilelo ils ont le pouvoir ya ko instrumentaliser justice. Ma question était de savoir il faut que ça pour que ça change parce que en réalité tu as un beau que la démocratie il faut que séparation des pouvoirs ils à la consommer. Mais la séparation on a il fallait ko ba baninga bazozo boni bilo bazozo boni. Tilelo na kati ya mboka na biso ba politicien bazozo mbongo ebele ko leka ba magistrat. Koleka ba procureur na ba procureur général
oui mbongo comme progrès général mais ça zaki likamba mboko likambo penza ya mbongo ndingo zolo belango mais pona otanga kombo na ye monsieur Camera kota présenté ce qui ezali ndenge yo zolo belango po ezali pe mbala liboso komona directeur ya cabinet chef de l'état au kota prison sima ya ko maman lorsque na édition que politique ba sacrifiaka na politique toko sacrifier yo muto azali ti mukolo pona to protéger mukolo mususu wana usuko sana mama Naomi on a sacrifié vital quand même pour l'avantage ba mususu ce il faut to babo solo penza ndeko héritier ilunga pona yo justice mboka na biso ya avancé te donc to lo bato rekile tout aux esika moko tozaka ndenge tozalaki échanger na logo te ba interpellation nyonso ba problème à détournement nyonso bazo dénoncer ezo changer logo ya wapi ya kote nini ni banda kotangela ngaki tala oyo tala oyo tala oyo tala oyo bino moko boye bisibiso ke azongisa kimbongo bino moko boye lisusu ezabongo te tout le bela likambo etali état des droits toujours na mboka na biso lelo oyo IGF so photo lobela musala penza na ye azosala na mboka na biso nde makambo onde ezomatela nde mpe ezoloba me lelo oyo yo mpo na yo ezolobelo eza eloko te kaka tobandaki kokanisa ke IGF ekosala mosala ndenge elongo bani ndenge tobandaki kolinga IGF ezalela mais IGF est un côté emploi lié à ça la pour la population parce que les gens sont le peuple les obunga ezobunga te bazoiba ta bazoiba $100 ezoyeba na te lelo FM andimi ko pesa mbongo grâce normalement il y a bonne gouvernance a exigé qui bonne gouvernance quand même sur andimi ko pesa c'est que bonne gouvernance en moniongo en action maman Naomi tozana ba nyongo ebele bambongo bazozwa oyo bambongo ezozwa maoyo ta bazokende kozwa bambongo intérêt population eza te mais ba peuple baya babanda ko yango zo soutenir gratuité enseignement eza intérêt population n'est-ce pas ya nini wana mbongo oyo yaki wana ezokende wapi ti lelo baenseignant bazolela wana yo yango te tokosoutenir yango koleka soki ke baekole etongami l'état eza na baekole te baekole ya l'état eza moke eza na baekole mosusu ti babelge batika mais quand même il fallait partir vaut mieux 1 que 0 avec le tas au mboka na biso ezali kino lelo fallait commencer par quelque part est-ce que gratuité bandika katana fatia combien de pouvoir to eza na kati ya boke luki onzi na biso mais ça yemba bando ça la ngota yeta na koti ya tchango na misala n'est-ce pas que na compte ya misala na ye mobeko soki nano etombeka dikite eza kaka mobeko eza mobeko applicabilité na ngo ekoya kaka il fallait voir quelqu'un en la bonne foi donc à côté à tangi ba sala boy en tout cas ngapi na bitin il faut to bando sala est-ce que depuis ba koti na nani fatia koti na pouvoir est-ce que za batu nyonso bazo respecter mibeko ya mboka na biso depuis a koti na pouvoir est-ce que za batu nyonso bazo respecter mibeko ya mboka na biso oui exact pas batu nyonso bazo respecter d'autre part batu nyonso bazo respecter en côté c'est pourquoi peut-être na époque wana na balwa nyonso eza la balwa mususu bango babandaki kotosa yango te parce que lorsque Fatia koti na pouvoir kalabi non loi oyo eza utile to mekana no ko appliquer yango mais il fallait que se soucier pour ko banda ko appliquer yango il fallait to nini ko ya ko bloquer biso blocage uti wa parce que l'école les a été apparemment le mal est profond depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Il fallait commencer toujours par relancer quelque chose quelque part. Et bambongo ba matata balia et ba mi l'école wana. Ozo affirmant ma casse boto na télévision ndeko. Ba bisa ki biso ka kotonga mi l'école. Et tongama ba bisa ki biso kotonga ba nani ba terrain municipal. Ba mona ki yango.
municipaux omonaki yango babisaki biso ke bakotonga bahôpitaux omonaki yango siko musolo nango shebima ekenda wapi soki moto azali na pouvoir et que mosala esalemi na sous pouvoir na ye sous ntango aza na pouvoir cela veut dire que ye moto ali ndongo wana Matata Ponyo azalaki premier ministre ya finance na gouvernement ya Matata Ponyo tozalaki na ministre délégué ya finance ozokosa nango. J'espère que justice n'est que tout ça dans l'avenir. Tout le bel cambétal de Babavio policier comme à pensa kita petit à petit. Apparemment, ça n'est de trop. Hier déjà, policier Mouraboma qui lui sous mon condinaye vers Mbinza Pompage. Apparemment, fait un oeil qui s'est remonté. Il y a pas longtemps, un policier monsieur Aboma qui mouninga policier, monsieur Aboma qui étudiant moko fait continuer qu'au salema. Qu'est-ce qui doit être fait les lo oyo? Ndenge yo samutama ele okazo kanisa awa na plateau kindoki politique pour que bavio policière et si dans mboka na biso. Toza laisser le mboka na monde aux policiers sans armes au tambola na kati na cité. Toza laisser le mboka na monde au kokuta policier aolata babengani na lingana mabata sapato ya kulere mususu ya kulere mususu. Toi laisser le mboka na monde au ba policier ba yo le kana formation te. C'est pourquoi soki ba matiseli bango musolo ya malamu ndenge mokonzi mboka prometaki bango amatiseli bango yango ba jeune o ba neti ba osala ba examen d'état bo taba kosilisa na ya bana basi na bana mibali bango nso bakena formation militaire ko joa bango kutia bango na la police. Après, c'est quoi? Comment ça va finir manque de formation? Non, parce que il y a des. Parce que ben les bases au bois, net, tout ce qui a eu diplôme, bois, que oui, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Bah, on a ça quand on va dans la qui va kuluna, bah kati ba classe, bah professeur lokuta, bah professeur bima bah finga bango bando qui va bengani bango na famille, bah comme bah chege, bah récupérer bango pas teni. Abi atandingi babandaka na mundu kite sukate sibitima soki ka vient na yemo boya policier bisaki moni yao soko salika boy pa obeti ekota na mutuna résultat ba étudiant bazokufa résultat ba konzi bazokufa résultat batu bazokufa policier azoyeba te na moment nini akoki kobeta masasi na moment nini esengeli kobeta masasi te. Mutumo alobela ki désarmement à la police est cause nécessaire. Namboka na biso est-ce que ba policier ngo bazana ba arme nano? Il y a ba problème ya sécurité makasi. Est-ce que na ba policier ngo bazana ba arme? Parce que ko na société baza 10 munduki moko munduki yango kutoza na masasi na kati te. Bo ba bomela bat bazwa wapi? Tala kaka mokonzi azokengela nani mokonzi o mususu wana bakoki kozala bongo peut-être bazana ngo ka moko pe na charger moko. C'est une information de ko ya mobali babomaki wana zami kutaki na 5 balles na nzoto mona mobali ya unikinwe. Mais c'est pourquoi na biso ke bakoki kozala na munduki moko na chargeur moko peut-être na kati ya chargeur wana soki ezana masasi ebelese eza 5 to 10 siko bakulula ba melie baza soki 50 baza soki 30 azana na 10 bal na kati ya chargeur osala ni e osenga bepe akima hasazana na formation malongati gaz lacrymogène nyonso est-ce que bazana ngo bo ba panzila ba manifestants za uta olobi biye ba manifestant parce que ba respecter ba manifestant ba manifestation Congo ba respecta kango te ba kanisa soko tanko si obe ba lobiki ba manifesta ba ko kende ko informer na ba autorité ba ke ko senga autorisation te mais ba ke ko informer lorsque vous sentez ya nécessaire pour ça bango za bino bo sala ni boyeba premièrement après bango ba ko sala ma manifestation na bango parce que ba tuwana ba dirigeant wana ndenge ba boyaki nde ba zokende ko zwa sikoyo na côté ya ba FARDC on dit quoi que ça le bloc bazo salon
Et même sur le droit à manifester, les arts garantis dans beaucoup de mais du côté manifestant peut faire le bélango aux journalistes au bi que mi bazaso bazo manifester ba pesa ba champ ma be ko beta ko buka wana pesa ma be ma kasi ba banani ba sala ka bon ba manifestant mi bango mi ba manifestant côté nini parce que to yebi biso nyonso bien na commission politique sur ba bimi na balabala mingi bazala pona obuka ko bebisa le seul parti oyo nakoki kobanda kotangela yo depuis nakoma journaliste namona makambo wana te ya kobuka kofinga FDC abati ya présidence ya Sénat namona ngona biloko wana te PPRD ya Joseph Kabila namona ngona biloko wana te to est parti ya ndeko Jean-Pierre Bemba MNC namona ngona biloko wana te to bosa te bazaki pena na muka bazaki na kati ya muka même banda kusala biloko wana te banda kusala biloko wana te parti oyo ekendaka kosala ba marche ya pona kobanda koyemba banzembo ya mabe eza nako buka nako finga eza IDPS oto ebisaka bango ke bobosa na teki botala lelo bana bebe nkaope nana ndimaki kia kokima niveau akimeli wana nana ndimaki ke lelo bashadari bakovanda kimia na kati ya mboko nana ndimaki ke baboshab oche bakovanda kimia nani andimaki ke lelo tokobosa ya kombo ya Nemi Mwilangi nani andimaki ke tokobosa na kombo ya Obe Minaku c'est pourquoi ta bozo yemba bozo finga nalandi pa nani video moko boy bazo benga batangi eza parlement debout so ba parlementaire debout ba otanga ba kombo ba président lorsque a commis na kombo mwana mboka Joseph Kabila alobi elilingi ya pamba soko oboyi yango na lakisi yo video pe mutu cadre munene na kati ya IDPS azolo ba makambo wana na mona pe tout moko bo chef de l'état ya mbaye est-ce que politique a bongo eza malamu babo ça la teke la politique est dynamique il y a des accords qui se font qui se défendent tokoyokana après tout swali nini tokabwani avançons na kindoki politique to comme vraiment na suka ya mokolo lelo kolobela o etali bongo pollution ya rivière Kasai déjà ministre de l'environnement aza sur place kotala ndenge makambo ezokumbela wana kasi mingi kotala tangu o epesami poko gouvernement et agir par rapport ya pollution ya rivière Kasai et tungisi mwa bato beyo likanisi eza ndenge ni na kati wana likanisi na ngai ezaki bakonzi babanda ko se précipiter mingi na lorsque ba peuple bazo souffrir ba petit peuple ndenge ba sirinoma biso bango ba komi déjà ba grand peuple biso ba petit peuple na moment ba souffrir soko na kanisi makambo wana ndenge zo salama na kanisi na makambo zo salama côté na lac soki lac Kivu soki lac Edouard o bazo kanga ba pêcheur na biso pona oyo eza lake na biso eza lake ya Burundi to te ya Uganda te eza ya biso mais koyoka ki bakangi 11 pêcheurs bakangi 15 pêcheurs mais comment le gouvernement congolais bani nango kimia bazo alors que ba élaborer ba stratégie avant ba stratégie nini bazo ba congolais na Inde ba gouvernement congolais bani nango kimia bande ko bazo kufa na este kimia mais tout mon ministre ya essu akenda otala famille ndeko wana ya wapa ndeko ni ndeko akufa na incident otaki kufa dernièrement et bon musala ministre affaires étrangères
ministre affaires étrangères ska ke ko yeba makambo wana makambo sala kiki babo ma étudier wana na ende c'est une information équipe mo équité sur terrain banani to moni yango te oza mopanzi sango mona ki bango que délégation au tina gouvernement congolais qui na ende des communiqués officiels va pesaki maman Naomi il fallait to bana ko réfléchir na makambo sala na kati ya mboka na biso to moni abanda ko ba ko tongela basinistre ya nani ya volka o sala makikuna moni ndenge chuko pomwa na mpepe siko yebisanga nano musala ya ministre ya soki ya nani wana ya secteur wana musala na yezani aménagement du territoire soki nini wana ma ministère pe ne le ka ebele yao musala na yeni gilwan pour nga gilwan nano mérite démissionner mbala moko a démissionner na ye. Après le passage belé au gouvernement congolais dans Ngambo Est de la République, résultat zéro. Sur terrain. Résultat zéro. Résultat zéro. Tala makambo mwana mboka. Inosa balume wa choko kendo kolakisa bango. Azana musolo teme na initiative ya pamba asengi pe na baninga basungiye akeko sala eloko malonga. Na délégation na ko mona ki bakendaki soki 25 ndenge bakendaki awa na premier ministre na biso akendaki na bango te. C'est pourquoi il fallait eloko et par la biso balobaka na langue nationale na biso balobaka que lorsque mai dans la bas chez nous il fallait que ça la nini kobima ta ozobima parce que ce qui est continué et quoi ko ma tuna monoko quoi ko mena ma sali nini okufi likambo ezana na ebandeli bo trouver solution ti tabo moni ke ba mabe komikoya bo me makasi résultat na lombangu eza ekomi tozela sala bo bato bazo continuer kona ko souffrir. Il faut le bapé que Bénin babeli makasi parce que mon qui gouvernement ezoyate mais sous bazongela comme la et peut consommer ba poisson et ça vraiment interpellation tout le monde a un peu na cadre mabulu malibulu za mtie oleba ya bati qui est munene ti et comme penza problème si ma gouvernement ko intervenir moi gouvernement na biso ya sima entre le gouvernement et la population et le problème de la population c'est très important le peuple d'abord c'est aussi c'est mission mon lelo Lobano asuka. Lobalanga asuka ezaka ndenge ba imposer. Kadima. Na CENI. Commission paritaire de valider. Les impositions. Les impositions va imposer ya ko imposer. Parce que yo pona fa to sika to base la ka. Consensus ya malamu ba se ba retrouver en côté. Ba yo kanité. Ba imposer ndé ya ko imposer. Eza na problème té. Merci pe na ndenge ya minga lisusu na émission na yo peuple faut a retenir ni émission ya Michalelo a retenir ka ke to sambela nzambe pona Kongo na biso ebonga parce que to si to lobi o no se sengala ko mais faut te réfléchir pe mais to réfléchir quand même ba église pe to ndie belé ba continuer pe ko sambela église pe qui réflexion te ne la lobi ko réfléchir ndeni na ba bafle zaka belé pe sanga mena bien Baba pese belo lo belo ngote ka l'église. Aussi au kana ba professeur bimi ke mwana wa jandoki. Membo ebele kina kufa kuna pe. Akole kana ba église te. Yeso kana ba belo like yaka nana zana $400. Nana zana $1000. Pour la église ne bomimboka. Eza parmi bato bazo contribuer na koboma yambo. Na ma journaliste pe na kati apparemment mutu mo check list ya bato boma mboka o ba politicien ba pasteur na ba journaliste na kati. Ba journaliste to sali nini biso. D'ailleurs liste ya check bongo ne. Biso to sali nini. Ba passion bongo mo e pas vieux mo be ke na TV kuna kindo côté na. Parce que to la ba salaire te. To za la karaba salaire te. To za la salaire te. C'est pourquoi que les journalistes, comme ils ont biloko wana. Comme ça na teke pe na oti ko lancer déjà opération zéro voix dans ma province. Na province ya Tanganyika. O miyebika kake ozalaki candidat na députation nationale, tout est candidat président de la République, ozalaki candidat sénateur na province na biso ya Tanganyika. O salaki eloko te. Même ata bimaki na député te.
ki matembele masimanda ko papa solution nga ya tango ambula obite kutegwa boy ke na province na biso ya Tanganyika après élection bimaki député te omona na élection te qui papa solution ici rose la 2023 pour zonga 0 voix dans ma province ya Tanganyika ngo postuler yope te na ko postuler te na yebi na noté mais to ko zala kaka na Tanganyika te mais to ko kita la province mususu opération 0 voix dans ma province. Ce que ça là qui n'a eu le côté na province na biso ko ya na yo te parce que candidature na yo to côté le melango. To comme la sous émission na biso comment ça que toi na démocratie mutuno se faire s'exprimer aloba penser na ye sans ko finga sans ko chamba misusu mal à l'aise même ceux qui sera sojo ba misusu mal à l'aise. Ndeto boy nde ba menace. En tout cas ba menace ndeto boy. Oya kutindela batu ba message o moni to kolakisa yo wana ndeto zo boy. Eza idée na ngamoko. 0 dans 2023 0 voix dans ma province. Opération 2023 0 voix dans ma province. Ça veut dire ba polo ba pesa ka batu. Pona ba kende ko voter bango biso to ko pesa ngo batu. Pona ko boya ba voter batu. Oh. O sala ki na yo le côté na province na biso zo ya ko sala ni. Tozonga prochainement émission Kindoki politique et sili à télévision Zalangonga. Merci l'équipe technique Basunga Kinga. Merci na baigno subozo landa biso partout dans le monde tu bo bozali ko koba ko komela biso bo koba. Tous ensemble sur les ba question aux na posa to répondre à yo to poser na idée na yo pesa yango na numéro est affiché juste na ba écran na biso. Merci na baigno subalanda ki biso du côté États-Unis d'Amérique baninga nyonso kuna communauté congolaise. Merci mingi pour na soutien na bino na Kindoki politique en tout cas na Congo pe na pesi bino merci matondo mingi na bayebaza na Goma bayebaza na Bukavu bayebaza na Kindu en tout cas on est ensemble pour na nini te baninga pe bandeko ya ville province ya Kinshasa tolinga bino mingi tokutani prochainement na numéro mosusu na invité à Sika mais toujours avec le même plaisir. Bye.